Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Eza pasi, mes photos lobelango. Je pense que bolanda qui vidéo nanga on a sala qui pona comédien na biso José de Londres. Na sala qui en samedi je crois, ça qui samedi l'autre za lundi. Alors sur base kaka ya photo to monaki na lisolo to yokaki na sala qui émission. Na émission wana deka ba lien etambolaka José de Londres Yemoko. Monika ndengzaka que eloko ezo lekaleka na réseaux sociaux et tout. Yebi ba kokipe ko benga parce que c'était vraiment un appel SOS. Alors akenda ki pa ya mutu moko oya solisaki mutu wana nde mutu a contactenga a pesinga version oya likambo o nga na olobela bino sikoyo. Nous voyons que nous avons la NG officielle. Ata les camarades ils sont grave ndenge na comme ça les camarades sont grave parce que ils sont déjà grave. Bon comme ça on grave ndenge ils sont déjà grave, ils ont déjà les camarades encore, il y a déjà passé, il y a déjà s'inventé. Parce que bon comme ça on sont grave ndenge. Pour na balanda qui émission à té on a ça qui a liboso pour na papa la biso José de Londres. Bon que nous kolandamo né à partir de l'émission là oye ba suite ya ona yelibino. Alors pour ça la moi petit rappel pour na rappeler na évoquer ki likambo ya papier, na évoquer ki likambo musala, na évoquer ki likambo ya place ya kufanda. Alors tant ya monini nwana ndenge peka masule betami tant ake ko luka ndeko wana kana bamboka na bango kuna ndenga pe kwena matui nanga na se sentaki vraiment obligé le quoi na ça qui émission to son habité OP ezali pe émission ezo méritame pe émission. Alors selon ndenge mutu ana lobby na tiango selon parce que au moni monde alelo na réseaux sociaux batu ba interpréter makam na ndenge na bango mais naza persuadé qu'ils aillent parce que ils ont dans alandi ba point onyo son na évoquer qui émission na a donc et c'est succédé en fait. Et c'est succédé vraiment. Et c'est succédé. À Banda Lobby, Tango, Ye, on en bêta, José de Londres, c'est là où José de Londres dans Lobby. Basola qui attend qu'il va camarade, papa, oso souffrir, au salibiso signete, tout ça n'a pas tout qu'on sort. José de Londres à Lobby, boy. Ye moko. À Lobby, depuis Abima et pas Charlie Maloula, azwa appartement na ye, akoma kofanda, aza stable, mais aza précédé. Aliaka nanzala na ye, aza na musala na ye, azo bunda malembe, selon ndenge vie ezo memaye. Nga na insisté na tuni mutuana abetela que lisola mukanda te en tout cas mutuana vraiment a lui qui abetela nga lisola mukanda te a petit sola mukanda te apena tuni pourquoi tuna que lisola mukanda te alobi izaki vraiment mal poli isa propreté ko tuni kama mukanda mais lo que préoccupa qui est makasi ezali qu'il souffre, il dit que il ne souffre pas, il n'a pas aussi beaucoup d'argent. Il a une vie modeste. Yé az kolanda na ye batu ya ndenge ba précédé, ndenge batu mususu ba simba bakisi po bazala po baza lelo. Ya préféré atambola na ye normalement na mokili. Là, mon père a fait dans le ah, ils approchent mon quoi bien. Pourquoi? Parce que je donne dans un toile loté à sa libérer rebellé. Na esa qui bino que je donne dans sa 12 ans à poto, 12 ans. 12 ans
ce qu'elle s'est retrouvée dans la vie modeste à cause des circonstances où elle maki. Bon, na vie qui va te belé, l'émission n'a okuna, balobi kaza ingrat, aza boye oui, a fouta qui ont déjà parce que mon temps a bimina mimika beya, mimika beya pas pessier babord à solo assez à fouta moi déjà. Le problème est ça kakawa, je suis de Londres à Lely penza, kolela ya sens nini. He's trying, he's trying to make a better life. Azomeka, pour toi, ça facilité. Moni, ils ont encore elobeli mutu so afranda lobi que non, na boy na nga osimba kisi, nde batunsu bazo simba ba kisi na préféré, na za na vie na ngo na za na ngo la ça ke mutu mo o que vie déjà c'est bêtise. Moni, vie déjà c'est bêtise makasi, à l'aine, à yekoli, à comprendre que oh à un moment donné, toi na vie toi ba jeune. Mais jeunesse est à la liberté. Jeunesse est à la liberté. Jeunesse c'est ça dans moment nango. Nga bona lobaka qui jeunesse c'est sous kana 50 ans. Quand on a 51 on devient vieux. Na lobango bon donc toi dans moi 45 ans et ba que tu as 5 ans, il y a la jeunesse parce que tant on comme na 50 ans on compte au troisième âge. On compte au deuxième âge parce que si on est ba calcul tout ça de 0 à 25 ans premier âge. De 25 à 50 ans, deuxième âge. De 50 à 75 ans, troisième âge. De 75 à 100 ans, quatrième âge. Donc déjà, à 50 ans, déjà, juste dans 50 ans déjà ou plus. Donc il s'est dit que j'ai détruit ma jeunesse à un niveau, je pensais que la beauté ne va pas finir. Photo ana tout le monde dans la corrigé qui ont déjà lobby déjà que photo ana ayindi na ye mais ndenge babimisa qui ont babimisa qui ezaki bonté mais c'est quand même un choc, ça fait quand même mal de voir un grand artiste et là quoi ça n'a pas si eza que babimaka baya koloba que mon ndenge bozawana bokipa qui José de Londres était sur quoi kufi tout le monde a nani Maxi Bondowe nani Jani Fay na ozo bisola Jani Fay azaki mo santo te Jani Fay asaki berer na vie ne ya grave berer ni na salaki azana moi signé Sylvie bon abimana mao babota oui après abali Sylvie a voyagé à Kepoto. A vu moi sur la botane bana qui 3, je crois 3. Je pense que c'est 3 enfants. 3 enfants, oui, si je ne me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, excusez-moi. Ngana s'intéressant, ngana ba vie aba tuti na kati hein? Na beti sola Janifa et pona la sabdo que Janifa azaki mon centre de. Mais tant ma kufa ki a comme mon centre parce que nga natangi ba commentaire o na mon chaîne nga, je lis le commentaire. Natangi Janifa tant a commis poto, tout le monde qui la brinante, a vu la brine, a bandi ko bot sai, malgré bande ko bot sai, na muno kwa Janifa ezaki kaka mwasi na nga Sylvie nde na bala. Alors pour na bato yo, o fana na kitu eza ya yote. O fana na libala mwebi ke kitu wana eza ya ngate. Pour na batebele bazaya koloba, pourquoi la brine ngwa boya ki ete, bino bebi manipulation mibali te. Oui manipule baza ba manipulateur. À cause à pas à cause à zonga le monde na za bona changer Sylvia ça vie nga pe non ça vie nga balali azuizeni ah yo to ngo tikete apa bina meka mon pas fanda bi au fait Sylvia on pas na pe na Congo nga pe na za nga ana ko bota bana nga baza ba ngono so papa moko mais non pe c'est ende mukandati yepe Janifai azaki pe na karma nae tsaki kokufa mais tant na kufi Janifai abimi lokwa asin ba Maxi Bondowe ba bimisi Jani lokwa mon santo afandi azaki na non il a fait ses propres erreurs azaki na erreur nae to comme ça ba wa ba santo te pour azaki elle a Jennifer a blessé Brine Makas to ko ba te ke Brine la sorcière Jennifer mon santo non na linga na ngwa kota si wana te po isa makamba bolinga bato mais Jennifer azaki mon santo te alors de la même et ça fait la même chose Toyo Kakape, José de Londres, pourquoi est-ce que, à comment à niveau peut y avoir à côté Moussoussou,
toyokaka pe José de Londres nazo côté l'été mais naza en cas de réalité na réalité parce que ngane naza boy nazwaka parti pris à mon touté naza marié année prochaine au mois d'avril dans un 10 ans de mariage. Je connais ce qui se passe dans le mariage, je connais chaque 1000 mariages 1000 expériences, mais il y a toujours quelque part et là c'est ça là que moi mariage on a mariage moi va point qu'on met puis et kokana na yebi ndenge libala et moko ezalaka ozomona na rôle baté que José de Londres c'est lui qui était le plus mauvais. Charlie Maloula azaki sainte non na rôle va monter parce que tant que yoka kapé José de Londres le bas que Charlie Maloula très impoli. Charlie Maloula très impoli. Il y a impoli. Oui, Azaki Moboulou, mais Charlie Maloula aussi était très impoli. Insolente, impoli, kokate la jena ni pe mangala pe et tout consort. Alors, il simbité. 12 ans passés, mon tofu taba karma na et toboité. Mais quand même, il est en train de azana ba survie. Il faut survivre. Parce qu'on a tout le qu'il faut vivre. Parce que tant qu'on a déjà mon tozo le que depuis bakabwana Charlie Maloula azwa mon appartement na ye azana mo musala na ye ma petit sur mon candidat c'est qu'il y a c'est que ça mon candidat. C'est que ça mon candidat. Alors il essaye de vivre. Il a créé une chaîne YouTube où il peut permettre na zonga ki na ba ki lelo Jérémy Chabani soki aokende lelo ba poto bisika nyonso eza grâce à YouTube. Jérémy a commencé quelque part. Eza na YouTube banda quelque part. Lelo soki janani José de Londres a poufi azali sous son invité. Tokoya to lukato bando sa ba analyse belé kaka les mêmes bat nebi communauté na biso. Communauté congolaise kaka communauté na biso bako zongela ye bako lobaki yo Charlie Maloula ni na mwa bonsa te asa papa ya bana na yo so opesa ki mukanda babalukela briniti babalukela la brina en tout cas communauté le sama balukata moko exceptionnel bako en un clin d'œil bako balukela o babalukela po bimi yo tuzaki na réseau compénateur parce que ceux qui les jeux de Londres oui azaki ou azalaki a proposé mon candidat pour quelque part Charlie Maloula fina bouton. La preuve en est que je de Londres, oui, bah, moi, c'était. Pourquoi oui, moi, c'était? Yo, kasi n'est pas moi, c'était. Mais moi, c'est non, le gars, on canana pesa. Et ça, conséquence, il y a ma béo assez à ça déjà, à ça, ma béo na ça, Charlie Maloula. Bon, ma tabo kita, eko collective mobimba, eko zala na evi na mobimba. Voilà pour tout. Donc, ma tabo kita, tebi kende, baza collé comme ça, sous moi, ne la taille. Ma futa bozo bosa ne yemo pa futa da karama a futa karama nango déjà et pas minika be ya pas bete biloko asima donc ye azwi mbongo akependa futeli mwasi dot voilà c'est Charlie Maloula ki ngande na za yebe koto ba beti mauvais bord ba boye boluka sko karama ngweza ndeni pona bat ba komela ki ngana ba commentaire bozo luka karma ya José de Londres à la ndengeni parce que yeba boye koto ba finir mukanda asali ki grodo a préféré que ne konga que no bala moi si moi ça n'a pas décevoir ya boye mais ba pese la kembo parce que karma o bozo lukela José de Londres et ça le quoi ya ndengeni parce que pour moi je me dis que il est déjà en train de vivre son karma mais est-ce que ce gars vivre karma est-ce que Charlie Maloula atikala bon azo mbala mususte. Est-ce que Charlie Maloula wana mobile na liboso zaki José de Londres parce que elle avait déjà ses enfants avant Kotana José de Londres babot na José de Londres na José de Londres je crois boti moi na mususu to bana mususu parce que abimana mutu moko boye nani garçon bazo maneso ki wemba soki wendo kokwa wendo azana pe musicien to mona wendo na nenga abwa do azu saboter Charlie Maloula na l'émission abimane je crois abotana ene tout suka bota te me babima donc Charlie Maloula arrêta la vie na été pour na bakabwana na José de Londres arrêta vie na été il a ça la vie na a continuer vie na o balaka a move on na vie na oui c'était une déception oui ils appellent la même chose ils appellent nani
Maxi Bondoé. Mubala mutabengi se na poto. Mubala mbazaka te. Bakabwana ti. Atika na mwana moko ti. Mwana Maxi Bondoé za na mo. Eza mwana abote na libala ti. Baza suna mbala mote. Bazate Duchesse na Ans. Lelo baza mabala stable. Mais baso ebisa bango na poto. Bango te baza na bango lelo. Soki wana tozo tolérer yango tozo lobaki oui. Bon ce qu'il y a José de Londres. Pourquoi ne pas passer à autre chose? Hein? To passer à autre chose. Te to télémelana c'est le karma c'est le nini. Moninga sali chaîne na e. Po lelo soka kufi. Lelo soka kufi. Ba comédien ba obima. Lelo pe ndenga zape na ba position na zana ndenga lobi il ne souffre pas. Il essaye de survivre. Il est en train de survivre. Il survit. Alors imaginez quand quelqu'un survit, c'est quoi? C'est qu'il vit malgré lui. Il a sa maison. La Bible dit, si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffira. C'est-à-dire qu'il a déjà la nourriture, là les vêtements, il a une place où dormir. Mais est-ce que ça vraiment c'est suffisant? Parce que Aza papa et bana, je crois 5. Entre 5 ou 7. Il me dit, papa et bana. Bana on a payé. Mon bazapé n'a besoin de papa et moi 10 fois, moi 20 fois. Mais quand une personne dit que je suis en train de survivre, survivre c'est quoi? Parce qu'il vit pas, il survit. C'est-à-dire que chaque jour, la vie, c'est déjà peine pour Naïe. C'est déjà un combat pour lui. Il te battle every day. Il se bat tout le jour pour na alia à la muka, à ça, à vivre, à la ta bien. Tu veux dire que Nani, jeu de Londres, à Linga Kolata, il m'a bien un sida bilé, on connaît. Mais quand une personne dit que je survis, c'est-à-dire que déjà hier mon a vie na hier, en tout cas li bébé penora il ça ne va pas, ça brille, ça fait mal, il souffre na sens moko que peut-être bon na koyoka enenga lobi enye loba que soka zaki na mukanda na ye ba opportunité peut-être ba tumsu bazana no angaza déjà comme côté mususu bozomo mais siko ezana no moko o ezo limité aza lokwa baninga bazate bon soka beti peut-être bikambo ya na boina simba kisi na comme lokwa ba tumsusu boyebi ke wana ezala na mentalité na biso ba congolais ezaka que dans na biso ezalaka réussite na nzambe ezala te, réussite na musala ezala te, réussite na boulot ezala te, ezala ki so mutazwi mbongo c'est ka si même loko. Mais pourtant on a ba chrétiens belé na Congo, on a beaucoup de chrétiens au Congo qui ba stam la kara quoi ba film ba eyo kara bébé na ngazala sekata kara ba la ba parler la ba eyo kara boro beaucoup de gens ils ba stam la église et ton da rakuni ba tout stam là. Mais les gens ils ont toujours des mauvaises pensées. Oh, il y a ben makolo, yekuta sali boye, yekuta baluki boye, yekuta kene, yekuta sala kaboye. Dans notre communauté, c'est comme ça quand les gens bazomona ki mutu ça montre que réseau si baté mais mutu ça si on a fait le même travail. Voilà pourquoi je reviens encore dans cette émission. Je vais vous poster une vidéo je crois ça fait 3 jours. Il a posté donner de la force à José de Londres. Nga na obeta cité otoloba kité muninga salimo elokona il a dit qu'il essaie de survivre azo survivre il survit ba film on a tela ki bino na vidéo na on a tia ki atour aliboso o bino botala bokomona que asala mona ba acteur oyo ba renyaka déjà kala mes films etalemité ana na visibilité te bon. Tant on a solna moutouana rapidement on a le belé le konga na lobaki parce que dans le bas on sous-soir pour permettre José de Londres à évoluer. Dans le bas José de Londres tout comme à la TikTok, tout comme à la Facebook. Bon, TikTok, ils ont la visibilité ma casse. Tant au banda qui kosa la ba live dans la TikTok, aux zonga qui vraiment. Na ebito au salaka système mon kolon na zomo na pakaloui. Asali moi ba mikolo azana moi ba gag na en tout cas azo sala vraiment ils ont se ça bateau mais à combiner en afin de kinyati à combiner yango na
na ba live na TikTok na ba bon point ni pona peso courage chaîne les ana mon mabete au sali chaîne tout le monde a la richesse ya kambangwa ba ramasser des ballons et ba bota la film na takaza et tout consort na minute yo oui si la bisalo na belle vue de ba penda l'attaque Jérémy ayebani na casquette mususu ya bagag donc eza si la belle vie Jérémy dit nana basa na ma visibilité na moni kale ba autre ça ni film moko kitoko wa les fantômes de ma femme peso talema fais tes films mais ça na page TikTok oui on peut bien parler comme ça je pense que na lobby il faut qu'il na loba po na tangi ba commentaire on a ça qui na vidéo na moi-même qui vous parle là je ne suis pas sainte je ne suis pas sainte toi-même qui a commenté là-bas même si faut décevoir pour tout mobile mususu kutu makasi kutu mobile peut être décevoir pour moi mususu makasi kutu donc si ça manque les suma ba déception ba nini ba couple ba fight tout le monde ande ba couple les autres kabana lo kwa mai zo tout le monde a ba déception en fait tout le monde ande nous a na moto déception de makambo ça na mo somme ça peut dans son et ça na mo déception ezali pena ya kosaka na kutu te eza pena alors to tenir de Londres rigueur te assis à fouti karamane kito je de Londres tia TikTok au sali film non na YouTube 4 mois parti papa na poto ne ozana sozolu kamta salelo akosela no yote moi-même je vis dehors na libanda na boti bana nanga na mboko sans parents sans famille parents nanga ka mobile nanga on connaît comment ça se passe ba passer la biloko gratuitement te papa à moins que comme na ba niveau ba sila wana ba doit no selo ba page ba nini époque non papa désolé les cas parce que na vie ya na likambaton tu fais un film oui je vais poster une petite partie de ton film je crois gag 3 jours passés na chaîne na yo bokende de Londres TV ana ba film akito mais ceux qui vraiment a besoin que ozon apenza toi-même tu dois être actif ko celle qui de Londres te on de boma libala na ko celle qui boete boma e boma o libala mimika bokuta boya yo qu'est-ce que tu dois faire yo moko style ba film non yo moko soko fandi au 4 mois parti oyo zo jouer o tia on a page non ya TikTok oh ba ben na oni organigramme je ne sais pas audience peut-être l'audience mais je voulais parler d'autre chose mais n'était encore le moment dernier et kotambi ça va filmer na oyo banozaki soko sali moi gag na 4 mois 2-3 minutes otie oyebisi batu bokende na chaîne de Londres c'est comme ça que ningi zala au sali page à Facebook na ope so conseil au sali page à Facebook otie yo na Facebook au sali pourquoi pour y permettre yo aux hommes la visibilité mon frère tu peux bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou vivre très bien ou na TikTok ou na YouTube ou na Facebook nyoso wana nyoso futaka izo futa yo peut-être ba misalo zo kindo sala kuna ba msusu reçoit plus que ça na mbongo ya ba réseaux sociaux et ça que oui omitia mingi ki grodo yo ki Londres simba ressuscité qui je de Londres kala ba sera ba c'est des asu na minute ba parce ba funga na réseaux sociaux mon frère donc stratégie on appelle sur wana en dehors ya moi eloko na tia na chaîne na bu kende nga na on peut ce jeu de Londres force parce que naza no sang tout Charlie Malou la move asia abandé la vie na linga mibali après jeu de Londres azwa pe mibali mususu ya mususu tout débélé avant jeu de Londres azaki na mibali après jeu de Londres azwi mibali bon jeu de Londres pe na sima Charlie Malou azwi maman la déception na mimika bon bango so ba foot jeu de Londres a foot suffisamment karma toko tenir grégaire te ti na suka muta kufa pour na jeso kaleleka ke za berera jeunesse en tout cas foot yango ki toko makasi mais c'est que moi je veux d'apporter un soutien à ces messieurs il en a besoin allez sur YouTube de Londres TV de ton côté aussi mon frère tu as ta page TikTok créer page Facebook au sali film maintenant qui toko non ti la batbabota la kalami tawa tia yango na TikTok tia yango na Facebook longola de Londres tout le monde a kutu batu
tout le monde a bébé là. Il est mon copain là. On t'a ça la balai pam pam baté à la casse là. Il est vraiment aigle à ça là. Mais tout le monde a Jérémy. Azar je crois dans l'événement là, tiens live na TikTok. Fallait pour toi ça live à TikTok. Il est mon aigle. Attends ming toi ça. Dans le monde là qui de Londres, ça là ma page na yo et ko sunga yo. Mais dans la NG officielle, moi personnellement en tout cas je te soutiens. Oui, au bout de nos Simba Kisti. Qui se fait un encourager au Simba Kisti pour nous comme un bon. Parce que qui sont plutôt au quand ça n'a que ceux qui sont comme un qui ça Nicolo et Beba. Au moins la paix, mon tout pas au paix, ça penda si maman Zaka n'a vu des difficultés. Au pas bah tu n'y as ça. Dans le modèle, ma baby ça qui ici. Comment moi la inutile de muto za kisi ba kisa kalewa na pesa mbo waya umona mutatiki mtsapateki bwa bibisi mwana kizenga teki sima mais na minute ba kisa to style so kisa ngo ba ka nyo za na réseaux sociaux un petit peu visibilité donc au sali bien nous boya na ko simba kisi po o za ne ba misusu baza mais on peut ça peut représenter ya ko baki pour parce que ba misusu baza bazozwa ba réussir. Hein? Et ça, forcément, ici. Hein? Il faut enlever cette mentalité-là de pouvoir dire que non, moto, hein? Ce qui a joué, il faut enlever ça. Tout le monde a mon ami d'été. Il faut travailler. Je ne pense pas que si tu appliques la stratégie que je t'ai donnée là, il y a la visibilité. Ou il y a raison. Au bois, quand on a la NG officielle, à soutenir la petite toi, on a besoin de la cadre au bois, parce qu'on va appliquer stratégie. On va voilà. Donc, ça fait 4 jours ou 5 jours. Bon, il y a des Londres, PC Force. Des Londres, please, ça la TikTok comme ça on actif, ça la Facebook comme ça on actif. Les lots, na YouTube, karaté. Compter dans qui grave, qui donne notre karaté pour aux années la succès. Moi, j'ai fait comme ça pour t'aider. Là où tu t'étais parti parler, c'est plein de éco-médinga na matoi. Na zone na sa l'émission. Pour ne expliquer tu vis bien, tu es là, mukanda pas. Ça là, on a émission Ekosimba. Coucou à tous les Nélachu, les Nélakeurs, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partager la vidéo. Natil Mwaga comme qui est dans la chaîne à Delondre TV, Bolanda, Ngobo Kenbo PC Force, mais Delondre Kobo, ça n'a été conseil à PCO. Ça la TikTok nous à l'actif, ça la Facebook nous à l'actif et Kosungayo Makas. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Suivez. Ça c'est fait na yo. Mon gâteau. OK. N'est pas quoi C'est quand même le Cameroun n'a pas fait bon. Ouais, vous restez devant vous sur malaika. Mettez on a fini. Babinga moi c'est salité. Mettez la salité. Moi c'est salité. Osé. Un bon herbivore ko benga moi c'est salité. Mettez on a bétail. Saline. Eh bon les gars, la fille va voilà moi so comme so qui monter, ma so monter. Ouais, congolais a. Eh comment va voilà si.
tout qui est pour qui pressé ceux qui gâtent ceux qui les arrivent quoi vraiment petit fond on manga on a solo bon on est la fingé on est la fingé de mais sangote s'il te plaît yo moi ça za muto faut pas bercer à cause de l'erreur mais le bas ne pas parole moi c'est gentil OK na yo on va nous finir et puis on s'en attend pourquoi ce plan là c'est excuser c'est lui comment on finit moi moi ça za muto oh la taza na faute au PC raison au baxili sous moi un peu likolo moi ne fisque et là mon rabo e ko tikele na tête yo ko finir na passer bantu babotaka biso bantu basalaka mpona biso tozalaka na besoin kona makambo ebele on a droit ofinga mwasi te oza na droit te donc ndenge oza wa fosala effort oluka ye osexcuse epuis toa quartier moko ya lokwa bato akini te so ndenge otona mikili ndenge ozali kofinga wana so akangi na nzoto abengeli mbili ekokomplike yo kokumisaka yango teke no na fingi epuis ozobabenga mwasi sali te ata yo moko eza grand gire sensité siko nde tozalaka boye bamoni ke nde tovandaka biso tu bakotya biso na site moko tofingaka basi esopi akosaka te leka do wana mpena sopa kundungu kosopa ya pamba te wana mpena sopa kundungu mpenza mwasi aza mwasi ti siko babiloko boye ofingaka basi un jour olingi fille mobo inteke oconsidere ke non aza famille na ye libala esimba te akobomeloshe osololaka boye teke ozobeta tolo ke no na fingi c'est pas gentil bébé n'a ni conseil non master nga en l'occurrence nga sala effort s'excuser aza mwasi et puis donc faut la pa makamana ke no nga na finga et puis ozoyebisanga na kunkunku tu na otofinga na otofi mwasi on comprendre le sens que mwasi te nga faut ça la un bon herbivore pour comprendre le sens que bombo ya wanzeli kastodi na soto uzaka boye pour ça loko minute omela nini nazobima mpe nakende napeye mwa banasala bacourse eloko eza te na pale ozeyo oza mwana mikili tozala lokola bana mikili oyo soki ya ndeni te mwana mikili soki amoni yo omonani na mwana mwasi fo odégage énergie aspect ozodégage babone humeur ozodégage baintégration bani lelo kimona po te koma okutana na mwana po te lokola bato akini bashege banini non poto ezosignifier makambo ebele ezosignifier bilengi bonne vie bonne humeur mona poto asonaka te mona poto il faut jatance il faut inusa il faut makambo Malik Nara, vous excusez la vraiment. Je suis vraiment désolé pour l'équipe. Vraiment conscient vraiment ils sont là. Donc man, je vous finir, peut-être tu es bien là après oui, je vois nous lève. Il y a courage hein. Il y a courage hein papa. Ne me fin, ne me soukoul, ne me nang, ne me demander pardon. Oh. Hein? Excusez-moi. O tu fin ngandumba kuna. Malik Nara, lui ça va. Leki. Na balabala sona na basi ngozo trophée non la Bible qui se compte à reconnaître ma bien nae bolivisa reconnaître ma erreur non on doit aller na yesi dans la quartier mais reconnaître quand même bolivisa nae ikona moi yesi c'est quoi nanya wate yo boya ko senga pardon la nature était inga malgré ma sanga de on a pris nga consommer ngamo ko pe conseil so ninga la bino baba so ninga utile banda falo sala ngo libanda o senga pardon na libanda pour nga la reconnaître bolivisa papa ni mizamo niki mona bakabet ki bakens façon ngi salma ki bagay salavi makina ngeke na tort fallait vous demander pardon simplement gentiment ngi ngita mais ngi me film ba bordel ba ngi na preuve ki bordel est-ce na preuve ki bordel la beto mais na film OK faire la beno c'est bon c'est bon c'est bon papa c'est bon Toyoki est-ce que c'est bon pour le moment né mon cause limisi tété quand même là ça a convaincu malaika zone ta toujours polaire casse koto finga c'est bon malaika akoyo sen pardon to limite motima olinganga
Pour on a conseil que bon, il quand même atteindre numéro de téléphone, tu peux s'en avoir un message, tout le banane, au Snap, au Instagram, ça ne dérange pas. Là, quand même, on peut discuter. Déjà là-bas là. Mon banane dans ton zoo. Là, il y a une binoté, on peut problème de mon banane dans ton zoo. Na boy. Je peux pas. Soit qu'à poker de paix et par ça y a s'il te plaît. Zoyanga pour passer la petite chose dans le palais. Ça y a qui malaika. C'est ça un numéro pour couper ça. Ok, je vais ce numéro 07 Oui. 87 32 92 91 72. On a répété? C'est bon, hein? C'est bon. Les gars, inscris-moi, hein? La salle au col comme ça. Ouais, c'est bon. Les gars, les mises en ligne. Hein? journée. Après au film, on pardon. Franchement, je suis ma soeur. Non, qu'elle est sous mawa. Non, qu'il est tout qui est shopping. Tout qui est shopping là mon thème. Malaika, yoza mwana ngai. Shopping, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez qu'au bala? Faut qu'on pense les balas. Parce que biso la ba âge na nana. Na ba âge na biso na ba âge na yo, ne biso to zalaki, to sto balaki. Faut qu'on s'ali bala, oza mwana mwasi. Oko tambola ka pamba te. Oza zapeka na ba indete na ke boy na ke shopping ezaka na ba mois na ba fin du mois. Faut penser les balas ma chérie. À quel shopping c'est qui la copine hein? Qui la copine c'est ba na te mais na âge faut mwana mwasi bala. Hein maman? Oui maman. Nous avons un bon moment pour nous. On a un copain quand il a l'envie. Ça fait 3 mois. Et puis, après, on a se présenter. Où ça m'a bon mais bon. Amayona ba matata nondo uzalaka nando e ba nando lukaka na moyenne façon na ebisa o etombe peka bien ce genre eza matata te eza ne age ezokenda o mingi nazomona na ndako omakie ozonga olata talon ozonga fleur te eloko te ezobangisanga apeka na 25 ans justement 25 ans te nana mama zola 25 ans 25 kutu 5 ans nana eza likolo eza danger mpona yo ma fifi nous en retard hein. Bah les salles me calamine nous en retard. Toujours jolie. Ça va. Eh bon on a battu poignée. Là il battu poignée. Maintenant ça va y aller dans la benite lutu te kanyate. Moi la solution ma moi moi la maman oui garçon. On est peut-être le solo. Ou de finga la gana bala. To swana kana. Ezala kandi alaki koluka bolingo. Après wana mama qui aussi fa pardon. Assez pardon. To qui est pekaka après tu sais que échange de numéro comme ko benga, to ko mona ke ba cinéma. Vous sommes monnaie boy. Saka ndenga kimba nana. Sango père, oye père na sango père ibala. Sasa ope ba la kila libala mpe zika ma Bien joué, donc comme na soli na yo na ebisa comme ça. Ah ya so na nana. Oui, faut yo soli na maman. Le mariage arrive. Eh ma chérie, on trinque s'il te plaît. Eh, trinque à ta coca, bonne idée.
makasi donc benga ya bongo ebisi na famille nde tolingaka ndio kiyomo yebise bongo na mambo ata bilata na tante azala bien mpona kolata aza sérieux aza ne bien aza vraiment c'est un cadre na entreprise donc alataka ne bien kolata kokobangela oyebena nouvelle boye mpe bien kanga na sepeli nga na kozela yaya soki aza motu malamu tokosokola kaka ti bon awa na ndako toza déjà prêt ana ndako na ye aza na position aza na mosala na aza na mokanda aza na pavillon na ye biso tokenda kuna déjà pe toza na nsima mais ndenge oposi kope faut que c'est comporté bien bango kobima faut kotika baboite faut kotika bashopping azanga tinokika shopping tosombaka bamakiage toza jeune mobali moko alinga okende boa sini alinga koinvite biso tokende boa tokenda na ye nala kope no c'est mon ami. biso te koza monina na ngai kotala ngai don lokwa mpe bino moya na ngai namona bino bino mpe bomona biso camarade ya mwana aza tro na makambo aza makambo donc nde tomonani boye na sepeli soki bogambo malaika alobi wana malaika boye biso tozali mwana te baya mpe biso bamama toza nano boya kaka bongo osala biso mpe bien bongo te konuna wana ezaka bamasumu ti konunaka ti motu fanuna mwa 90 ans wana obandi konuna oza na 60 onuni oza na 70 onuni mosusu mpe ezalaka kolia soki ozolia biloko ya bien te yo nalobi kolia mpe bien te wana ezalaka masumu ti oui motu abina oza na mbongo na yo olingi kosomba biloko ya bien te mama biso toyaki kaka par rapport à invitation na yo normalement fo tozokende towana réunion les tigres les tigres eza association moko oyo esangana mpo namona yango balekaka na tv na youtube basungaka par exemple neti na bakongo kuna bamama oyo bakangami na hôpitaux bazobota te moya kobima eza te bango basanganaka batindi mo eloko ya moke mpo babimisa bango ya mosusu bana mpe na classe kuna minerval bafuteli bango mpona koparticipe osala en tout cas asunga mingi biwandidi asungaka mingi die joa mpe asungaka mingi numero na bango ezali nakopesa pesanga numero comme ça siko biso bato tosunga neti etiga tosanaobenge kaka na numero na bango ubie soki moya ezali yo opesinga numero na yo comme ça nakopesa ngo mpa mokonzi na biso kuna te biso tozoya leti ya association directement comme ça ngana pesa baondrianozepesa joa bazwa directement babenga ye moko directement comme ça topesa malaikaubie so kotika na youtube na bango numero ya afishaka wana comment yango nini na youtube na bango sumo mpe tikaka les tigres neti mikolo bamisima bayimba kota ramadan bachrétien mpe le 18 eza bamoma bato basalaka bosala basalaka bosunga bato aza mwasi andréan deso aza bandeko na claudia wana aza mpenza koko ya denis asungeso koko mpenza ya président denis andrea aza mwana kota bayibata oui andrea wana asunga mingi asunga mingi oza na contact na bango aza na contact na bango biso na contact yekono osenga
numéro ya tigre parce que ye ba linga osunga bato mingi même j'ai vu wana osunga bato mingi même grande nanga statut misala nasunga bato makasi donc statut coiffure mpo azala na makambo wana baaide basoso wana aida mpe yo aida mpe nai Malaika okosala numéro te à la prochaine na bango à la prochaine na bamama na ngai biso ce soir papa okele malamu papa eza bien mobali kitoko moye te nani mama mwana mobali ya malaika aza bien mobali kitoko azaka neti papa ba malaika mais yo mpe namonaki yo miso to mabe ozotala tele babiso mama na nga moko asala nga oyo azosala ya minene boye nzambe na ngai Allô manana, allô. Vraiment, ya na ndako, ozawa. Ça va pas. Na ndako ça va pas. Yaka nano, oyo mona, moninga na yo azosala na ndako. Yaka nano, ozawa. Dans 10 minutes ezebele yoka. Donc makambo eza mama azobima na oze. Au mala mobali na ngai, ozayamba ngai su tenzo ka komo mala mama na ngai. Ya solo pour nous conseiller maman makambo. Vraiment franchement, non conseiller maman makambo. Ya kaka comme ça yo et puis nazo tuna azo wanga na ta azoloba vérité. O akoka na papa. Ya solo ya kaka ndako pour moi ezati. Wow. Maman na ngai moko mama. Sonité. Kaka pardon. Yo fanzanga kusababisa sababima motu bene ya mobala mama yoka nani mobala ina mwa mobali mobali te eloko moko te sete mwana mobali aso otali vraimen mobima tatano mobima namona yeke boko epi ka mobali ebe obanene koswala akoza mobali na oyo oui, maman, on dirait rêvé. Maman, oh, c'est ça là, au moins là, yo. Ngai malaika. Là, c'est pas moi, mobali wana na ebisi non. Yo lokwa na malaika pe bozoba na te po so hôtel mo na mobali wana mama kolongo na te papa wa malaika. You got raison. Siko yo te yo kana na to ke no mala. Yo mo malaika so wana. Mais oui. Boni ki ndoki boyeko. Mo mtu baba na mwana te. Fifi. Mo bala mwana yo. Ouais. Panite. Moi me bandi bo mateo. Ezali bo mateo. Bakoba na malaika te po baba répéter. Yo to so ba bala na te. Baba te malaika za na jeune abuzana droit au moment mobile ya musu ya sida. Poso ga so na za bukolo pe mobile wana za donc akokana na tata ba malaika. Donc papa malaika ngaka mingi. Loko lingaka mingi te mobile na ngande yo moni akozwa mama. Na zuete na lobike akomi mobali na akomi mobali na yo mama na nini na soif nini ngana so mobali na ngai wana Fifi pardon te na yo kosala abomination makambo kwa abomination ezalaka ye babana ki ye te ekozwa ye abomination babana te boni boyeko mais banana na mwana yote non malaika aza na chance akozwa mobali na ye ya mwana moke ya age na ye wana kasi azali mpe mokolo na ye mama gangi age ekoki age repoussani mpona kobala nosi mobali akomi sokokani na papa ke ekosekusa papa tikelanga mobali na ngai mama tike ozemba ngai sina telefone te Fifi okindoki te bayoka tokende bien lokwa ngai naza na oze yo kinokota na vita kado jumana mama
Fifi, tu qui n'est pas et tu ne pas. Est-ce que tu es malade aux arbres ou malade au bas de moi là? Yebisaka pinza, moi na ka moko zana. Oh là là, kana mobile, oh là là na mobile mais. C'est ça normal. Conseil ni au pied. Sentiment ni ça le faut na mobile wana. Oh yo ko tsidi na ndako no, yebisaka no ko tsidi. Et ça abomination maman. Hein? Sentiment ni ça le ko la kana mobile wana. Mobile mwana na yo, oche wapi? Baninga baoluka kokende kosambela po obatela mwana nao yomuti kozofongola porte diable oya okota kana omini mwango sali diable oya okota asikuta koti so operde mwana no osuka wapi po eza kindoki Fifi faut que tu saches que tu n'as pas pasteur eza kindoki eza motema eza kobeta makila soka mwana na be makila do ondimi na vraiment za no ka puga o ma no ka puga ka boye mama luka te ya age na yo a tikela nga o zaza ya age na nga luka ya age na yo mutu moto pekisio bala papa kufa na ye mutu moto pekisio ozele kaka na ozena ndako yo oza puga oui si oza puga eza makila Akila nana, comment il se sent pas? Il y a un gène. Il faut que les ala. Oh, ça les a kindo. Maman, moi quand tu as ça, maman, bon ça y va. Pourquoi tu diable bon? Ce qu'on a aux épées, donc elle est capable de détruire famille nanga alors. Akabolanga maman nanga. Et là maman non t'envoûter. N'envoûter na nini, n'envoûter na nini, na koloba pe boyeto. Tout c'est bien, yo m'envoûter. Donc, les amis, ils ont pas la facilité. Ils ont au moins, ils ont vraiment faute dans ma tête. Ma copine, et de longue date. Au moins, moi, je suis au temps où je suis à côté de Awa. Je suis malaika. Je je comprenais que ce soit assez incarné dans le monde mobile, je suis battu. Si vous avez une minute, vous avez niveau, vous avez aussi ok. Je ma camion sur tout mon mal à ça. Je suis pas encore mobile. Si vous avez franchement, comme vous besoin de réfléchir, vraiment. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.